Bonjour pe bonsoir bandeko na ngai lisolo ya Congo, bo s'abonner, bo like lelo tokoti suna banda kuna bino pona to leka na kobeta masolo ya mboka. Lelo nalingaki to lobela, lelo tokolobela makambo ebele, tokolobela makambo mwana nsemi, tokolobela makambo mukuna kaka na emission lelo. Na emission lelo tokolobela makambo Vital Kamerhe. Na emission lelo ya lelo kaka tokolobela visite à chef de l'État na bopito nyonso oyo place bato ya coronavirus bakoyambama tope bazali déjà koyambama. Bonjour, bonsoir bandeko na ngai lisolo ya Congo. Tokobana likama mwana nsemi parce que mwana nsemi aningisaki un peu Congo semaine euti koleka. Bameka ko interpeller ya boyaki ba policier bakitaki bakangi bango ndika onini elekaki te. On alobaka liboso mwana nsemi azali mutu oyo effectivement daki na maladie. Tant ba memie après arrestation ba memie na hôpital ba yo comprendre que no abelaka ne mutu. Mwasi na telemaki alobi pona nini mubali na ya na problème mutu. Boyo kalisolo eza mo masolo politique te alaki na problème mutu alobi parce que bana ne bakipaka ete bana ne batika e kolia ya mwana nsemi mpona lia il faut lenga nkoya ya kopesa bango 200 to 300 dollars mbeto mwana nsemi olenga nkoyine mutasomba na nyosho wana ya Félix ezani na kati. Donc politique à lelo ya Congo, politique à lelo na Congo, eza tolanda bilanda landa te, toloba biloba loba te, parce que so muta lobi peut y au lobby. Aucun chose na raison, mais lelo moi si na déclaré on a limemia, abi mbali na na problème mutu parce que ba ne ba kipaka ete, parce que moi si wana et yebani na polele ke azali moi si na mi balé, moi si na liboso babota ne bana zomi 10 oyo baboya bakima kindoki ya papa et puis papa na makambo wana mutu ebouja. Donc en ce qui concerne tant ba ko zo mwana nsemi ba policier pe ba meka ko yiba ba biloko Félix Aosa Musala. Merci beaucoup président Félix Antoine Tshisekedi. L'intelligence ma solo et ba policier nyonso bazaki biloko mwana nsemi na moment ba ko kangaye biloko wana ezongi bake bazongi si bakangi ba policier wana ndenge ezalaka général Kasongo kati makambo ba wana bakepe mwa kovanda mukie na boloko ba comprendre que non baza ba agent de l'ordre et non il y a des ordres. Merci général Kasongo Koba, félicitations. Donc c'est ce que nous devons comprendre bolanda kanani na politique. Donc je mutakala mutakala bino pe botika mutakala parce que yango ei politique. Politique eza bongo te. Politique il faut koyeba mutondo kolanda zali nani. Mais lelo bovandi nye dalika mwana nsemi parce que ba comprendre na problème mutu et batune misusu wana bazonga ki mais motuna totuni batu oyo bakufi mwana nsemi bakosambisa ye upa es justice na biso kosala parce que bato bakufaki ba policier bakufaki bato bazwaki ba coup de balle et nyonso eza na charge ya mwana nsemi be babi eza na problème mutu tokotala ndenge nini likambo yango ekosuka bolanda biso na lisolo ya Congo tokoloba bosolo pe ekosikola biso tokomi na likambo ya mibale tokoloba likambo ya Alexis Tambo Mwamba. Alexis Tambo Mwamba alobaki kaka bosolo par rapport ya sénatrice alobi abengaki plusieurs fois bamela champagne et Alexis atalaki na âge na ba komela champagne po anini mais toboyi kokota makambo wana vraiment parce que baza bato ya famille moko ya PPRD bato ya FCC to bengaka bauti place moko donc likambo na biso likambo na bango wana et pa na biso
eza kobima neti distraction donc basisa yango e soki bamoni moya kosisa yango entre bango te état de droit ezali justice akokata makambo e na kati ya Sénat baza na mibeko na bango likonzi bameka korevoir e basalo bakosala parce que eza état de droit biso toza raisonner ndenge nini Congo ekobonga lobi ndenge nini bato bayibaki mbongo na Congo bakokangama ndenge nini bato bayibaki mbongo na Congo il faut bazongisa yango nde eloko biso tokolobela lelo. Et merci na mama Denise Nyakero plus forte et yango nde bosolo tokoti na likambo misato likambo avec Mukuna balobaki eza montage vrai ou faux mais lelo mwasi wana na boyi kotanga kombo makambo na bango na kokota vraiment te toyebi te mwasi wana azalaki poussé par nani et lelo ake justice madame wana oyo azalaki mwasi ya camarade na ye proche ya Mukuna mwasi wana bavideo ebimi abiye nde moto apiblie yango te eza bato misusu nde bapiblie e mpo na ye alobi eza Mukuna parceke Mukuna nde abotolaki ye telefone tolingi koyeba bosolo esikola biso parceke bato misusu babi eza montage bato misusu babi eza montage te mais ntango moto ake na justice ake kofunda avec Mukuna ake kotika badossier elakisi eza makambo ya solo oyo biso tokokota te oyo justice nde mutu akokata likambo na bango mwasi wana alobi aye na bapreuve nyonso donc aza na bapreuve nyonso oyo akolakisa donc Congo ekomi kotambola na limemia parce que justice ekomi kosala état de droit oyo bato bamonaka théâtre lelo état de droit ekoma ya bosolo lelo état de droit eza vraiment kopesa bato etumbu eza vraiment kopesa bato soki oza na raison apesi yo raison e ya Moïse Mbie wana pe eza Eliana alobaki compte nya makambo ba coronavirus ne bastopaki mais Eliana sa telemeli yango bengani ba avocat na liboso azui ba avocat mosusu donc to comprendre quelque part ba avocat wana pe fo balandaka bango justice akangaka bango parce que bazali soko sala makambo na lolenge sengeli te donc comme ça on t'a na mbongo ya corrompre yo en tout cas teki dossier pour na ba peso mwa mbongo no so mandako te ata bosali ndengo na bokobonga te baliaka mbongo makila te il faut kolia mbongo loko zona mutoki na yo botangi ba classe pour na bosunga bato donc bosunga pe bato ezate la rapressé parce que ya lingo pesa yo 2000 wana kuna opesa 10000 okendo na kota 10000 oui biso ba congolais futo e ba état de droit koti donc sur ba kuti na ba biloko wana ozala avocat oko répondre na etumbu parce que avocat azanzambe te avocat pesa muto mibeko so ozo tosa mibeko te ya yo ekozala fois d ke mutu oyo ayebi mibeko te donc toza na des dossiers ya mitakala na etando toza na oya évêque Mukuna basi bake ofunda e toza na oya ndeko Moïse Mbie basi wana bake ofunda bango vraiment na kati ya justice babi baza na ba preuve donc tokolanda ngo malembe tokopesa bino ndenge nini makambo eza kotambola. Félix Antoine Tshisekedi wana ezali 4e point akangi lokuta ya ba médecin ya organisation cinquantenaire akutani na ba maladi bazako batoliaka mbala moko médecin to ba 3 fois et président boyaki kovandisa moboko a comprendre bato bato ya lokuta bato nyonso bakangamaki wana te bakofuta te bakobima te
et après départ à président to mona ki ndenge babimi na bitando eke baza déjà libanda ba o baza en bonne santé ba dégager bango ba o baza malade batikali. Et merci président Félix Antoine Tshisekedi na ba stratégie surprise au surprendre oyoki omoko ke na terrain au vérifier. En tout cas merci. Merci beaucoup plus na Maman Denise Nyakero Fondation plus forte. Donc président Kenda qui a visité ba place bala ko loger batou et puis ba oya lokota moni ki bala ko kosa et puis à comprendre que bala ko kosa parce que tout le monde lia mbala boni mbala moko mais habité balia kamisa tout te. Donc ba comprenant qui président comprendre que non Congo en tout cas dans mboka moko et comment qui par terre mais grâce à Nzambe wana il suko remonter Congo na kopesa biso mutuneti président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et pembeni ne Maman Denise Nyakero. Donc alors kopesa kaka Congo et kende liboso. Vital Kamerhe aleli alobi le 11 il faut kende kosamba abi alors osenga elekana bitando ike mais ekoleka to ekoleka te tokoyeba ngo kaka le 11 et na moment oyo tozali eza moment moko oyo président Félix Antoine avandisi penza état de droit bato nyonso bayibaki bato nyonso bazwaki mbongo ya l'État ndenge bango babengaka détournement mais eza moyibi bato wana nyonso baza ko se retrouver na makala bato wana nyonso baza il faut ba répondre il faut ba lakisa place batia ba mbongo ba oyo pe baza ko continuer ko comprendre te que non état de droit réellement va coexister bakoba et président Félix Antoine na gouvernement nae bakozala wana po na lisu na bango eza likolo na bino mboke sengeli mutu nyonso se retrouver bato misusu balelaka bino bosomba bandako ba 2 millions 200 millions non donc eloko moko te ekozala ndenge ezalaka liboso biso nyonso toza wana mpona kosoutenir président Félix Antoine Tshisekedi ba stratégie ndenge ezali kotambola tokozala wana tokolobela mboka na biso na limemia po na mboka ekende liboso. Donc c'est un peu ça eloko na kosenga na bandeko na biso ba congolais toyika vraiment mpiko toyebi na moment confinement eza facile te eza moment moko difficile na bamboka na biso ndenge ezali kotambola mais nayebi patience efutaka patience na biso lisu likolo lisu ya moninga tobatela mboka tobatela président Félix Antoine Tshisekedi mpo na lobi Congo wana ezala neti ba pays développé nayebi na Nzambe tokolonga. Napesi mbote na batu na ngai, napesi mbote na Niclet oyo ya bobi batantu, napesi mbote na Fiston Mweni oyo ya pembe, napesi mbote na André Marc Bwendelele, napesi mbote na oya ngaza na sima kamera Rit. Oh, Rosaline batantu, napesi epe bambote alo kamba kamera et tobosana te famille mobimba batantu na États-Unis topesi fondation bobi batantu ba merci parce qu'elle a ko soutenir l'isolo à Congo. Tobosana te Ghislaine Dembela oyo azali ko représenter l'isolo ya Congo na kati ya République démocratique du Congo. Kir civil to s'abonner to liker tokobanda kobeta masolo ya Congo tokoloba bosolo ya Congo et Congo et kokende liboso. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et to perdre moko a ba comédien munene Maître Pai
mangwau ndenge wana auta kotika biso comédien moko ayebani asala kombo aleka na minzoto wela Chic Choc Loyenge asali ya ye pe kaka ndenge ezalaka atiki biso que son âme repose en paix. Totikali to soutenir totala libota na ye to soutenir ye enfin que makambo evanda bien. Merci mingi. Bo s'abonner, bo liker. Ezalaki wabino bobi batantu. Bayo.